Merci pour la patience, la fidélité. Bozale belé, bozolanda basango na kota lingala mokolo ya lelo. To fongoli basango mokolo ya lelo na seni boye ba ete misala ya botongi ndaku ya seni ezo salema kuna na quartier Kingabwa na commune ya Limete Bolanda. Mokambi ya Commission électorale nationale indépendante Tobengi Seni na kombo ya Denis Kadima ensemble na équipe nae bakitaki na terrain bisikani ni Seni azui mabele oyo bakotonga bongo dépôt oyo kobanda ko permettre bongo na commission eye bana ko bomba ba outil nyonso ekobanda kozala ya Seni boye bake désormais yango ekobanda ko pema na isika oyo. Né na cadre na yango équipe nyonso ezalaki sur terrain ezalaki très motivé pe sengo itondi samaki komona que ezali mbala ya liboso Seni azala bongo responsable ya entrepôt na e bisika nini o groupe électrogène o mutuka o machine à voter o stylo encre nyonso wana ekobanda kozala awa batondi samaki na esengo pe bango batalisaki volonté bazali na yango pona ko accomplir mission na bango o ezali ya ko organiser ba élection o ekozala transparente et kopesa bongo kimia na baimboka ya Congo. Kasi boye ba ete président ya Seni Denis Kadima ye atalisaki ete na face oyo bango ba komi ya opération ya identification pe enrôlement ya ba électeur musala yango ezali kokoba malamu pe bazali déterminé po ba kende nango tina suka po ete peuple congolais a osé la bango pe bakozala satisfait na musala oyo équipe ya Kadima ekosala. École longo mapamboli ezali menacé na érosion ya munene tozwa mibongo na Ngaliema. Tozwa miawa na ngomba kikusa na commune ya Ngaliema na nzela ya Bwadi. Bisika nini tokuti école longo mapamboli oyo ezali menacé na rave moko ya kosakana te. Bino moko boyebi etelo ezali esika oyo eformaka bana po ete lobi tozala na ba bon citoyen na société kasi na ba condition bano bazali kotangela a epesi pasi pe école azali komona lolenge nini na mikolo ezali koyana ba mvula ezobeta na Kinshasa komona école na ye kokwea boyoka ye école privée ezali pona ko aider l'état peut-être bana na biso batanga bakende liboso bakoma ba citoyen ya lobby mais école eza menacé to sengi l'état yemoko atala nanzela ya bato bazolekela na école eza menacé na bandako ya bato soko kokotala bien batindi bato batali babongisi na ndenge l'état abongisaka bisika nyonso oyo baravin ekotaka. Tozo senga ke ba chef de quartier, bourgmestre, gouverneur, batambola pena ba quartier, batala misala ezo salama na quartier ezo beba, ba citoyen bazana pasi, malamu bango batambola bazwa rapport pe babongisa pe mosala ndenge président de la République alingi pe mboka ebonga. Tomona kipe na kati ya école yango baban ezali vraiment mingi te ba salle de classe ezali ako kangama bana pe bazali vraiment mingi te to mituni to lobi ezali nini toko senga kaka na ba konta secteur ya éducation baya vraiment kotala likambo oyo poso ki basali eloko e ko soulager bandeko o bafandi koto oyo parce que kotanga ezali eloko moko ya motu ya mingi. Bolanda lolenge nini aveni elengesa ezali bongo na eta ya malamu te. Aveni elengesa oyo ekabola commune ya Ngiringiri na commune ya Kalamu ezali akobeba makasi kaka ndenge bozali komona makadam bukani circulation ya mituka ekomi pasi mai efandi na nzela esali poto awako bamvula ya makasi nanu te ebandi bongo soki bamvula ya makasi ebandi nzela oyo ekokoma ndenge nini
nini. Soki opusani kote ya Pangunza kutu kote kuna koloba te botala bino mokonde pompe ezali neta malamu te ebongo na senango etondi fulu mupanzi salite pe solo ezobima awa population bazali konyokwa mamakasi na nzela oyo soki chauffeur ezambala liboso oleka awa komeka na kisela te po okobebisa ba amortisseur pe ba pièce ya mituka lokola kinwa abukanaka te kote cop botala ba jeune oyo bakomisi na bango kote oyo shida donc mutuka soki elingi kangama bango bakoya batindiki to pe potopoto okoki koleka te ofuti bakomema na mukongo to pe batie libaya oleki nzela oyo ekomi na eta oyo mpona nini bamoto ntango ezoleka bamituka minene si lelo tofota badepute awa badepute fo bayande basala bamisala bayeba façon mambo ekokende mais jusque là baolobelo te toyebi te tala bino mo bomona mbula ebeti te me bato baodinda uta basala so prince elengesa kuna bato baovivre bien mais biso koto na kalamu mpo elengesa ekangami na komi na kalamu omona siko kalamu koto toza na charge parce que moi ozoyuta likwa makala ezokitaka boye ezombuye biso makasi esalida batemps ebele banda ba 2000 je crois que ça fait 12 13 vous mettez plein fort pour la banzela solo ya moyen te na nzela to comprendre te siko to mona derrière fachi to se plein de misala to ka yeke to sala mais misala baton ba sala musala lan lelo to lobby to ka yeke mutakufi lolo ka yeke mutabuka lokolo mutakoya kina mai ba ba mo kufa na ba pon des prix kala ti siko to mona musala ya malonga to mona te bo sala nzela pona ko prévenir na ba embouteillage ezosama awa bakoki kosunga biso ata mwa kayas mwa ata goudron moko ya bongo babwaki biso pour latanda po basisa misala po bayebisi so abi po oyo bayo osimba ngo ti nzela ekosila me nzela oyo esila mokolo nini toyebi nano te date nango ba PCC eleka. Office de route ekenda wapi OVD bozali wapi bozali komona ndenge nzela ezali ya kobeba to bozali komona te kote oyo population bazali kolela makasi soki botrouvele bango solution nzela oyo elati elamba ya sika lokola banzela misusu population bakosepela oyo wapi pe ekosala eloko boyoki wenze ya selembao ekomande poubelle bisika nini bateki na mapango ezali ndinga bakoma koya kobwaka bosoto na bango se wana Soki okomi na wenze ya selembao oko remarquer que insalubrité ezali ko battre record awa na ndenge ya kusakana te tozali na Prince 24 o ezo relier commune ya selembao na commune ya Bumbu kasi salité moko eza awa pardon botala basaki o elali boye na se ezali nango basaki ya fufu masango to kwanga te kasi ezali nde salite na kati pembeni wana pe basalite ebele ezali wana kaka esika bato bazali koleka ekomi kopesa na solo donc bateki na bapassager bazali exposé na bamaladi mingi oyo eyaka na nzela ya bosoto selon information tozwi sur place basalite oyo ezali kaka ya bateki te kasi ezali pe na ya population oyo bavandaka nzinga place oyo ezalaka salite te balongolaka matiti souvent mais tozomona matiti ezouta mopanzi ya selembao baya kobwaka yango awa batindaka bato bamaboma na bango baya kobwaka matiti awa na bato oyo bautaka na ndako baya kobwakelaka matiti awa mais mpo na biso bato ya wenza ntuka basalaka tu mpo matiti elongo atala oyo eza liboso ya magasin bakoki kolinga salite ya boye te na fulu biso awa tozalaka propre soki tosisi koteka tokombaka mais lelo tokamwe to komona fulu ekomi ebele awa tozoteka na badifite makasi baplace tozoteka neti boye bafulu babwaka matiti donc isolo mwa ete bangunga epai basolo na batifoide maladi ti tozoteka boye toliaka mpe awa komela tika awa bandindi na biloko ya kolia oke boye propre te ifulu mwa ya koteka ezalaka te gaz to te biloko na biso to teka awa so la foule ezoko kotela biso pena tina bazolo mwa ba mama so mwa balia utete tuta na bandako eza ba selembao awa ba eka ka babwaki kaka awa so ba kuti na balabi na ba bilona bango kuna ba yo bwaka bakaka ba komisa lokola koto lokola marché lokola poubelle na bango
tokosenga kaka na administrateur ya wenze ya Selembao asalisa mobange na salongo na wenze bateki bazala à l'aise po journée mobimba elekelaka bango nde awa ekosengela na bango ba vivre na ba condition ya bien po boye tanenge che tanenge sali kitoko te tozonga na ngaliema mpona kotelisa bino lolenge kani érosion ezali komenase quartier Ngomba Kikusa soki bakonzi batie miso te ekodisparaître. Yakokamwa nzela ebukana tozali awa na UPN bisika nini érosion oyo tobengi libengi egane bongo espace ebuki bandaku batu balongwe na quartier oyo pona libengi oyo bozali komona esali bongo mikolo ebele ke soki likolo eyindi a bango pongi ezalaka te po na ndenge akidiba oko sutuka boye na nzoto na molimo nyonso deja etolaki na kati ya libengi. Yango wana na ba effort na bango moko bazali kokangisa mwa eloko ya muke na tina ete baye babongo na kosala canalisation ya mai po ete esoulager bango muke libengi oyo bana kosila. Oui zanzela oyo o mona ezanzela oui ba mezo ekwela o mona te ba mezo ekwe ebele watu bakima bana bien que liwa na ezana no mais ba mezo ba tu ekwe ebele na kati ya lingeo. Siko ma quantité ya mai na kati ya nzela ebele yango ekozili libulo parce que banda mungu to banana obuna muke c'est depuis 2010 ou 2008 hein, qu'on a commencé à bundi na kati ya lingeo tozalaki bien tango zambe zalaki banjete ndezo ko calmer moi mai yo calmer mai mais tozo kufawa mai nyoso zuta likolo avenir bois diwana na ngambo na bango kuna njene na bango ya mai yango oyo tokufia wa bateki mabele baoteka mabele akishasa na désordre esika ya koteka te bango baza koteka libule bandi na mai bake bateki kuna moto akei buka siko utongi te mbula aya kuti terre jaune ale afongoli njela ya mai. Commune Yangaliema ezali commune munene na Ngomba Mokonzi Kinshasa pe yango ezali na ba siège mingi ebimisa ba député ya ndenge na ndenge commune oyo kasi bao bazali ko fanda na kati ya commune oyo ba kolela ba mimoni que bazali abandonné na oyo bango bazali ko vivre po ata mutu moko te akipaka makamu na bango to pe akotaka makamu na bango esali bango pasi nde basengi bongo na gouvernement provincial tope gouvernement central baye babongo na koya na secours na bango poete kimia ekota na mabota na bango. Na monga fula eta ya nzela ya Lutendele ezali bongo malamu te yango ezali kotungisa bongo ba population bazwami na ngambu wana total. Baloba tambola na mokili omona makambo biso Mag FM to tambola ki pe tomoni makambo. Awa tozali na village Lutendele oyo ezwami bongo na commune ya Mongafula na nzela ya Mbudi tangu kaka ozokota na entrée ya village Lutendele ndeko nanga poto nde ezoyamba yo ezopesa yo bizu ya bienvenue. Nzela lolenge ezali ya kobeba okozwa idete surtout soki mvula ebeti en tout cas pardon population banyokwa makamakasi situation oyo ezopesa pasi mingi na bakumbi moto ya direction oyo bakoma kaka kosieta po poto oyo ezali awa tolukela yango kombo boyoka ndenge population elelaki. Nzela eza malamu te soki oza na niveau Mbudi ozoya Lutendele so monika mbula se yindi en tout cas okomi deja kobanga po transport ezo matana onka na minute muke. Bon biso a na Lutendele toza na nani na Prince T nzela ezaka mabele e wumeli pe banda kala ezala deja bongo biso pe toye tokoti Lutendele tokuti yango po na nzela ndeti tozaki nelanga tozaki moins bien parce que tokende nzela ezaki malgré poussière mais nzela ezaki bien. Nzela oyo ba moto etambola mais to pa etambola mais réalité ezaki surtout ne to comme na période mbula boye mai salaka ba flaque domingue
alors ba moteur ba nyoka mingi na makambo ba transmission bande de frein ba moto ko kata moto pampa poto ba kota na mai ba moteur ba courant zo sala course circulaire ils kata ba moto bazo dépenser mingi pour na réparation et puis baza tenter ya ko matcha transport mingi pour na konyoka la population pour bazo souffrir mingi na nzela banda to banda ko loba ti jusqu'à lelo réponse zo mona na te mais ya zu mosala ya za congolais zengi ndeke ya bongisa Congo mobimba bato bayebaki non ya za président ya za congolais yango na bongisi Congo mais lelo ya zu mosala azosalela ko mokote te sengeli fo nzela wana fo ba bongisa ngo poto le kamalamu soki nzela ezaka mabe ka bongo to kotambola te. En tout cas, population ya village Lutendele baleli makasi na micro ya FM Mag kaka pona kosenga babongisela bango nzela ezonga malamu basala banavet na bango na kimia bale etikali na ngambu ya ba autorité ya ville province ya Kinshasa awa ezosenga kaka bourgmestre ya commune ya Mongafula soki akiti awa solution ekozwama na lombangu. Population ya Lutendele balobi bako kanga monoko teti bako trouver solution nzela na bango ezonga kitoko, c'est-à-dire bako tindika bako nditi bako pela. Komela maya forage ekoma lango momesano kasi botala lolenge nini yango esalemaka na bana ngaliema. Maïne bomoi, c'est-à-dire l'eau c'est la vie, baloba, yango etikalaka slogan pour na bande kwa masisi. Awa na commune ngaliema bisika nini tokuti bongo activité principale na bango na o etali approvisionnement ya mai ezali c'est ba forage. Ba forage ne ezali bongo ba source ezali ko permettre bande ko bazwami na kotoyo ba e babongo ko zwaka ba mai pona ko sela misala ebele o etali bongo mabota. Kasi pona kozwa mai yango ezali a ofelete esengaka kozala na mwa eloko, c'est-à-dire bidon awa ibani na 150 ba misusu batie 200 soki ozali na cantine wana opesi bongo 100 francs. Ezali bongo nde kote oyo ba mesana na bango kolamuka tongo nyonso koya koluka mai na ba forage bidon nde ekoma bongo sakame na bango po soki otali kote oyo bato nyonso batambolaka na ba bidon na maboko. Mikolo nde tokomosela maya ba forage ye meza na ba forage musupe kaka ezaka nde moko batia yango pinda propreté batieli biso forage moko na munde bazoya kotia yango pa bato ya nini toomona mwa sava mais basource ebele eza baforage ebele eza malamu bidon tobandai kotoka na 200 francs mais oyo nde batieli biso 150 nde babandisika batieli biso 150 koto ezaka forage nde bazosalela mai biso ezati apa basource moke na moni bosengi bakontinue bosunga biso wana tozwaka ta mai yango fele boye eza malamu. Tokosenga na bakondi ya régie des eaux baebake koto yo pona bango ezali manque à gagner po tisikoyo population yo bayebi ma ya pompe ndenge ezalaka te na yango bosala na lombango bokolisa politique na bino po ete régie des eaux azali na poste ya mosolo ngo bokozwa soki botieli bandeko o mai tango bokofuta facture ekosala eloko. Na cadre ya Kalai Ngangu, Kalai technique, lokola bakino batimbela yango deja mama matondo yepe alobaki akukanga maboko te na yango apona na ye kotekela bakinoa kisi ya bokoko. Ayebana na kombo ya mama matondo ye atekaka bakisi ya bokoko toujours na cadre ya Kalai Ngangu Kalai technique aboya na ye kotalela kaka papa po Kinshasa ya lelo pardon soki ozeli kaka papa okoya kozela mokombo so azanga mokila po misala esi ekufa kaka na bakisi oyo nde asungaka libota na ye ndenge ezalaka pe kosunga population na ba maladie ebele oyo na ba hôpitaux traitement ekoki kozala cher mais awa isifi mwa muke ezala ozwi guérison mais keba po moko pe ba inconvénient ezalaka lokola kaka musala nyonso kasi mama matondo atangela na ye yango classe te eza kaka mayele nzambe apesa ye boyoka ye moko ndenga expliquer soki mutaye kosomba kisi akoyebisa na kotune nani ozoyoka santé koma ndango ya bando detere ngai nazoyoka boye ndika tokena na bopitali ndenge ezalaka
tana koyoka ebongo nde na relaxer omela kisi oyo nde ozwa kisi oyo obando melango demi verre na tongo avant na no melango na ifolia omelango demi verre na tongo demi verre na pokwa donc après ça quel local neti kaka local neti 2 litrage donc ba litre un demi en melango pendant une semaine nde so ameli bongo yemo ko tan okende ko melande akoyoka santé na esoki ayoki yango normal nde asali nini atiki na mais soki mwa normali moko eza quelque part aoya kozongela dans la bisa ba fo zongela nga pona yeba kisomeli o sentir ndenge ni ngai nasomba na bana koteka na Gambia tellement nde na pesa ki exemple na nga maintenant kwa rentrée scolaire bana bazamike na koteka siko na porte nda nde nakenda kosomba na Gambia ba niki kuna nga mona yebi nzete o soki nasali yango kisi mpona maladi bisongolo mutakomela yango akoyoka bien mais soki mutu esali ye diarrhée c'est que salité kisi ekuti malade ekuti salité nde esali mutu diarrhée esala mpe pendant 2 jours te tasuka amela yango na ntongo mwana na nsima nango nde akoyoka nde libumu eleki nakumisela yango nzambe mpo nzambe nde mutu apesi nga mayele oponga natanga yango na classe te natanga yango na classe te mayele oyo nasalaka oyo nzambe nde mutu apesanga yango soki napesi mutu ameli nakumisela yango kaka nzambe bakaka ke deswana boyende ezalaka yo mutu olinga kaka kotonga baninga ofandela télévision exemple à suivre yango yo teka ata mwa nguba na porte ya lopango ekosunga yo olie ya kolekisa tana yo na makambo ya mabe boyoki courant ekoma bongo pasi na engomba mokonzi Kinshasa elelisi bongo bana Kimbanteke boyoka ndenge bapeseli boye na bana futela 1 an na njili na quartier 5 na ye mpanga boye koto yo courant rien bana botila biso ba poto be chancho ba courant egoya eloko te siko yebisa ngai vraiment neti capital mboka Kinshasa oyo jeune azo vivre azo afutela ndako ana TV na ye nyonso na ye me courant ezate o juste osuka na tiza batterie siko batterie wana eza consommation chaque jour na ba torche chaque jour ki na rotika ngona chargement côté courant ezali ozonga kabo ba ye musupe to mona ka ba jet de lumière ya balabala ezoleka ezopela mais à côté oyo rien ba konza mboka batalela biso likambo tozape bato bango baza bakonzi bazwi pona biso ti soto votai bango te balimba zala lelo nde baza bongo bango moko baye ba bien que non bango po baza wana pona biso population soki population baboyi c'est que baboyi mais tout oyo tolingi babongisela biso oyo toza nango posa courant banda basala banda batsa ba pote comme nango chantier courant yaka te 4 ans yango tozokende courant ezalaka nango te donc bana bazobotama bayebi kotala TV te na Kimbanteke cimetière courant ezalaka nango te donc banda batsa ba poto donc courant ezalaka te mai mpe eza te banda batumoli ba poto mai ebimaka te courant mpe ezalaka te donc tozaka boye mai na mutu courant mpe kana courant uta ezalaka nango te kasi batila biso courant ngo banda batie ba poto bazwa mpe courant ngo baya kotia batu bazwi batie ba poto bato musala bazosala musala ezomona nango te donc banda bapoza ba poto kutu basote baveni basote neti biso nde toza boye aveni tozali bapoto batieka bapoto eleki kana ekeka bina courant mais bapoto mpe ben ekota bandako batie te basote nde baza wana tokiti na Kanluka tolakisa bino lolenge kani aveni mayenga ezali na eta moko impraticable mituka kutu po eleka ekomase kende mupanzi tolanda oyo ezali nango liziba ya mbisi te kasi ezali mai ya mvula tozali na route mayenga na commune ya Ngaliema plus précisément na entrée ya Kanluka nzela oyo ezali na eta moko ya mabe makasi bino moko botala mituka na ba moto ezali koleka na ba difficulté suite ya mabulu oyo esalema awa po soki kaka mvula emeki kobeta population ya secteur oyo bazalaka déranger po modèle ma etondaka pardon tellement entrée ezalaka kaka moko donc soki nzela oyo ebebi epesaka pasi po bazangaka moyen ya kobima kasi mikolo eleki tomonaka misala ebandaka kosalema meti lelo suite ya malonga ezalaka te na micro na biso baloba kiboui
nzela bazosala misala nano esili te il paraît tozoyoka oyo baingénieur bayibi mbongo oyo baintel bayibi mbongo bango moko bakolo mbongo bayaka batelemaka mpo mosala ekende libela soki tozotika baye bazwi baouvrier baofutama bien te est-ce que technicien aza na courage ya kosala bakonzi bango moko bafongola misu mais basisa mosala soki basisi mosala bato bandoleka bien sikotala neti bambula ebandi nzela mabe sozoka mwa mbula moke ebeti ya mabe ya makasi mosala babandaki bien mais baosisa mosala te ojuste frene mpo na nini nzela boza risque fort baaccident bato bakoyakoya wana boye eza bien te banda balobaka babongisango bayaka te ti siko nayebi te so tosala nini babimisi deja mbongo mosala esama mosala etambola malembe esama kutu te tolobaki mosala esama pena te donc mai awa etondaka pena awa omoni mai epesaka retour tina bamapango donc ntango tomoni chef de l'état ye awa tomonaki yango lokola donc Moïse aye kolongola biso pena na bowumbu mpo awa tozalaka so mbula ebeti donc moye eza te bamemaka bato kolongwa awa ti kuna 500 na mokongo ekoma kutu 1000 francs so mai mpo mai etondaka pene mataka pena donc tosepeli vraiment tosengi na bakonzi bayokela biso mawa vraiment basalela biso mosala vraiment basisela biso mosala tokosenga kaka na bakonzi batala nanu likambo ya nzela oyo misala ya botongi ezonga po population na mituka bazwa moyen ya kosirkile malamu soki bobongisi ekosala eloko te. Mage FM mokolo lelo ezali kokoba baninga pe balandi na yango boye ba ete lelo to salela kibino papier à réflexion na cadre toujours ya côté ya pe kozongisa bino na bizaleli ya malamu tolobelaki o ezali bongo bon voisinage. Lelo na Kinshasa le bon voisinage ezalaka lisusu te ndenge ezalaka kala okomona soki na famille boya mindeko auti village aye na mwa masango fufuto mafuta okomona mama akozwa basani abandi kokabola biloko ndambu epa ba voisin kasi lelo système wana ezalaka lisusu te ekoma kiaku suite ya ba pasteur to ba prophète oyo na maloba na bango balobaka ke avant ya kopesa mutu eloko esengeli oyeba etat d'âme na ye to pe avant ya kolia eloko ya mutu kote mususu pe ba comportement ya batu okopesa mutu eloko alie soki ayoki pasi o yende mutapesa kinga nguba nzoka nde nyonso wana esalaka ke to perdre moko ya ba facteur na kati ya culture na biso po ezala na niveau ya village bauta baebi yango malamu okomona na pokwa bapapa bakofanda esika moko mama nyonso akoyana biloko oye alambaki babandi kolia ensemble mwa tamba pe pembeni ambiance oyo wapi en tout cas bolingo ezalaki makasi pe soki moninga azwi problème bango nyonso bakozala touché suite ya bomoko oyo ezalaki korenye na kati na bango tango akala ndenge ezali ke ozwi mopaya aye na ndako na yo ayeli yo mwa koli yo koli wana olia yo moko teka nde bino bolobi okota mwa ndambo opesi oyo mwa ndambo opesi boy mwa ndambo opesi melelo oyo soki ekoma ndenge wana en tout cas pona kokaba bomuno sako kozama yena oyo yazanango mukieso ndeti wana zango mukino kaba ndeni na tali bayinga koli na ngana ifuna bomba naliaka malembe tiro si aponga imoko nazana mbongo te biso pe to banda ko yamba bandeko a partir kindoki koma na famille opesi mwana ngelo ko salibo kina ko lie pasongo to koma ko boya na biso yango to koma éviter makambo na mingi ezalaka nango merci ko to koma ko banga na biso elongola pe bolingo makasi ndenge ezalaka leki na ngaye bo na ke pa ya na kina lia na sala bo to sali ya kende boyo na beli na salibo nani akina ko lie pa ya na bango mtasali bongo po aleki sali to koma obanga moto azangi bolingo akomona nzambe te po na Bible ebandeli pe suka bazali kaka kolakisa biso bolingo en tout cas ekozala malamu soki tozongeli lisusu bolingo wana ndenge ezalaka na kala obela maladi ya ndenge na ndenge otambola ozwa solution te yebaki adresse moko esi eyaki na engomba mokonzi Kinshasa pesa confiance na yo papa mama ozali na bokono nyonso tokotanga kombo te kasi totindi yo na centre hospitalier Dominique Lecoeur kende orozwa lobikono na lombango
makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki ya lelo esuki awa bakino bomesana kolanda biso tikanga na pesa merci na grande équipe ya compagnie biso na mokolo lelo tozali na Enoch Mafuka Francis Peta zalaki po na montage pe Danda Cruz na detemu ya bango bazaki na ngamu ya régie toko sukisa te sans que tozongisa lokumu na yemoko maître Billy Cléophas Malua oya mesana toujours ko soutenir pe ko encourager biso tokutana na malasima.